Mbote bandeko balandi. Mbote na batu nyonso bakufi. Mbote na batu bakufa. Mbote pe na ba oyo bazoya mokili. Pe mbote na banzambe oyo baza kotala ngai. Banzambe ezali yo na ngai. Lokola tobotaka toza banzambe tokelaka bato. Mbote na yo nzambe oza kotala ngai. Lelo na kolobela phénomène kuluna. Émission na biso nzokande eza pona ko bimisaka mabomba mi. Moi moko na lobaka te ke ngai nde na kokina yango nyonso. Moto na moto ndenge oza kolanda biso. Oza pe na likambo moko boye oyo monaka yango suspect. Pe o banzambe ba souffler ke awe eza lokuta. Boya to sangana. Boya to sangana. To la musa pe baninga bandeko. To zongela pe bumoto na biso. To zongela bokoko na biso. To zongela banzambe ya bokoko. Ngalo baka nzambe ya bakoko te. Ngalo baka nzambe ya bokoko. Po bakoko na biso mingi basela pe banzambe ya bapaya. Nako flashe ko tumuke prophète na biso prophète Kimbangu. Ala musa batu asekwisa bibembe na kombo ya Yesu. To wanga na rango te azalaki mo Kristo. Mais lokola milimo ya bakoko ezalaki kati na ye na kati ya kibo Kristo asali ba miracle na kombo ya Yesu. Na suki na wana na kolobela ngomba lekoya. Lelo nazolobela phénomène kuluna. Phénomène kuluna. Ebandeli wapi ezokende wapi. Phénomène kuluna ezali ba esprit méchant de la guerre. Ezali ba esprit méchant de la guerre. Eza bokoko na biso na bokoko na biso ba esprit wana ezali ya bitumba. Tango président Kabila Désiré Kabila Mouzé kimia na lilita na ye. Tango akomaki na posa ya kolongola président Mobutu na pouvoir. Sur le plan armement Mobutu azalaki na yango makasi. Président Désiré Kabila azalaki na yango penza makasi te. Lokola tango ekokaki ya ko libérer biso na CCC ko ya ko libérer mboka na CCC ko Mouzé Laurent Désiré Kabila ayokanaki na bandeko na biso misusu. Bandeko na biso oyo bino bokanisaka bazaka bimimi na biso ba Rwandais. Ba Burundais na biso moko bana mboka. Basanganaki po ya kolongola biso na CCC ko. Tangu basanganaki bandeko nanga eza na ba cérémonie esalamaki. Eza na ba cérémonie esalamaki. Oyo balamusaki ba esprit de la guerre. Milimo ya bitumba. Bisimbi ya bitumba. Bakotisaki yango epai ya bana. Milimo ya bitumba wana bakota yango bana de 8 à 28 ans. Milimo na ya opéraka na temps wana. Bakotisaki yango epai ya bana. Maintenant, après la guerre et la libération, il aurait fallu qu'on zonga na case de départ, qu'on benga ba esprit o etamboli na mboka ko kanga yango esprit de la guerre, nde likambo esalamate yango wana. Cérémonie nion sur ce que au fongoli cérémonie, au sali yango, il faut ça la conclusion au kanga. Nde tango ba zwimboka basalaka cérémonie wana te. Ba esprit wana etikala errant, etikala ndengo wana. Tanga likambo nazoyebisa yo. Eza na moto moko ya mayele alobaki mboka oyo RDC ezali gâchette pour Afrique. Nambenga ngono no Afrique mikolo ya tokobe yango Afrique te pourtant to solola. Afrique eza la forme ya revolver, gâchette eza na RDC. RDC oyo tozali mboka oyo tozali eza mboka oyo mokili mobimba ezozela to telema po makambo nyonso ya mokili changer. Eza mboka oyo pe eza mboka oyo système ya mabe, système oyo ba grand loge et imposa po tozala bazoba eza biso yango moni bambula eleki bauti kobeta biso mingi na mboka papaya.
sur le plan spirituel elakisaka nini bozonga na mboka na bino bopesa biso makasi totelema soki tozotelema te eza mpona bino bino bozoya kowelaka kolia na bamboka na biso mpona nini babetaki biso na ngambo ya brazawa babeti biso na afrique du sud babetaka biso kutu partout bon lokola mpe tokufela batata moto akoloba mpe ondire alaka na ye kaka te ntango basali baceremonie wana tomonaki bakadogo bayaki bakoti na mboka bazwi capitale lokola RDC eza gâchette ya Afrique capitale ya RDC eza Kinshasa oyo tozali ndeko kanga makambo nazoloba soki likambo na yo endimami na Kinshasa yebe endimami mokili mobimba kanga makambo oyo ata nzembo ya musicien soki kaka endimami na Kinshasa endimami partout siko Kinshasa yango po likambo endimama eutaka na kini este esika majorité ya bolimbisa kombo nazoloba ponga pe naza mona ya kote yango esika majorité ya pauvre bazali esika peuple yaza ebele tobenga yango changu donc soki changu endimi likambo omona Kinshasa endimi yango facilement soki Kinshasa endimi facilement Congo endimi soki Congo endimi Afrique nyonso endimi pe mokili mobimba endimi donc Afrique et subissaka influence ya RDC. RDC eza ko subir influence ya Kinshasa. Lokola capitale nango. Kinshasa eza ko subir influence ya petit peuple wa utaka epai nepai. Lokola changu nini mingi. Tangu ba rebelle bakotaki. Na benga ba rebelle. Bakoti na changu boyo kaka batu bazalaka na bambula wana. Bana ya changu bazo kanga soda, bazo tumba e moto. Esprit wana epanzani, esprit de la guerre epanzanaki. Maintenant, bazwi mboka. Président azwi mboka, Laurent Désiré Kabila. Azwi mboka. Esengelaki lokola guerre esili, kozonga na case de départ, ko benda ba esprit de la guerre wana ezonga. Bandeko na nga bondimela ngai que cérémonie wana esalema te. Même sur le plan politique, bato yo ayaki na bango asalaki na bango alliance wana bayoka na kate toyebi oyo ebotaki ba esprit wana etikala ndenge wana yango wana ebota phénomène kuluna soko kene ba base nyonso ba kuluna bandeko bondimela nga ezali organisation militaire baza na président baza na général baza na zéro baza na gouverneur discipline militaire ezali lokola tina ezalaka te ya gobunda yango tomonaka babundelaka makambo ezanga tina lokola nini général ya base oyo aki akutani na mongamba ya base oyo kotoyo alobi tutelanga makolo ye aboyi kotuta makolo donc alendi tanga lendi ndenge wana ale bazokisi ye ntango bazokisa ye azongi na base na ye abeti lisolo ekomi likolo na se koleka te kokoma te oyo kotoyo alingaki mwasi ya oyo kotoyo ekomi batangambo oyo na ngambo oyo bakutana te bandeko batu bazobomana bakuluna baotambola mfile ndie na butu bakutani na mwasi ya zemi aza na problème na bango te bapasoli libumu babimisi mwana bapesi mobali mwana wana esprit de la guerre mpona kosilisa yango bandeko tokoboma bana wana tokokanga bango tokotinda bango partout ba oyo bazoya sima bakozwa relève eloko esengeli tosala eza nini kozonga na case de départ kobenda ba esprit wana esprit de la guerre yeba esprit soko sali cérémonie olibere ba esprit eke okangi bango te lokola eza ba esprit ya masse bakoopere pendant 50 ans na mboka oyo nalobi boye ba esprit de la guerre autre tozobenga phénomène kuluna et coopéré pendant 50 ans de 1997 à 2047 chaque 10 ans tona yango ekobanda komata et puis avant tokoma na 50 ans po bazwa pause po bakoya lisusu ba esprit wana soki tokangi bango te bakozwa minduki bakosimba minduki avant tokoma 2047 bandeko boyoka makambo na lobi bakuluna oyo tozomona lelo
oyo tokokoma na bango na 2047 bakozala na minduki na maboko nzokande moyen ya koempêcher yango ezali na ndenge nini toza na deux possibilités ya koempêcher phénomène wana kuluna ndenge tobomaka bango tozosala mabe ndenge tozonyokola bango tozosala mabe po basa milimo wana eza ekota bango inconsciemment eza envoûtement eza ba esprit de la guerre oyo bato lokola ngai na yo bainvokaki mpo esalama toyokaki na masolo mpe tomonaki na miso bakandogo masasi ezwa bango te bakandogo bakoya bobeti masasi ezwi ete ya beti akati yo machete abotoli yo munduki na yo eza ba esprit ya bitumba biloko ya bokoko na biso ezali na bokoko na biso toza na nyonso toza na bakake toza na banzoi toza na baérosion tobengaka mabengi toza na biloko nyonso babundelaka yango soki penza moto akomi mokonzi ya mboka lokola RDC balatisi ye biloko nyonso wana ata baguerre este wana eza eloko pamba po tokolokalize ka bazap na niveau ya butu totindi banzoi totindi bakake lokola toza mayele wana te baguerre yango mpe eza kosila kaka te tozali na deux solutions po to arrêter phénomène kuluna ya solo banditisme na mokili ezalaka nango mais phénomène kuluna eza particularité na biso penza bozoba na biso ya awa solution ya liboso ezali oyo terme magique ebengaka yango Yom Kippour. Yom Kippour eza nini ezali journée ya grand pardon journée oyo il faut peuple nyonso asangana asenga pardon pardon to osenga banani ba esprit innocent ba kufi na ba guerre ya bakuluna na ba guerre na ba pasi nyonso ba esprit nyonso ekende na ba innocent nyonso ba kufi to sala Yom Kippour grand pardon pona kosala journée ya grand pardon wana Yom Kippour wana esengaka bino nyonso bota direction moko alors lokola pays na biso eza laïque ekosimbaka ata mokolo moko te po bato na bato baza na banzambe na bango nauti komona 2 ou 3 fois baaventure moko esalami awa okomona basangisi bamusulman bachrétien bato bokoko bake stade de martyr bake kosala nini bandeko na nga bake ebenga nzambe nini ya kozala à l'honneur mokolo yango po ntango baoyo baobenga ala bato ya nzambe ya mpungu bakobude soki bato ya nzambe ya mpungu babengi nzambe ya mpungu bato ya ala bakobude bakretien mpe na nzambe ya lola bakolinga kutu te tala kutu bakretien nzambe na bango azalaka kutu na lola bakolinga kutu biloko ya ndenge wana te awa tomesala ndenge bakosa biso ke nzambe azalaka seigneur nzambe azali seigneur azali roi des rois nzambe akoma susu roi des rois nzambe azala seigneur bandeko seigneur ilakisaka mobikisi nzambe azalaka mobikisi te nzambe azali mokeli nzokande lokola pays eza laïque d'office première solution etombe kadika moyen tosala Yom Kippour na mboka na biso mpona kolongola phénomène kuluna eza te alors deuxième solution ezali nini kokamata bato mayele ata bakoko ata bandeko ya bato basalaka ba cérémonie o wana nazolobela awa bazali na bomoi ti lelo bosangisi na bato mayele ya bikolo nyonso bakei mena na case de départ esika oyo ba cérémonie ya guerre esalamaka makambo nazoloba oyo bandeko baza na boyebi bayebi na lingi naloba nini bazongi na case de départ nde bato mayele nalobi bato mayele nalobi te ngai nalobi bato ya mayele oyo bayebi mayele wana bazongi na case de départ babendi esprit wana ya bitumba bakangi yango bandeko bokomona phénomène kuluna oyo ekozala ndenge za lelo boye te botala ndenge bazokufa botala ndenge banyokwamaka me basilaka te bazobota lokola mayebo po eza esprit ekoopere na mboka na bino oyo na mboka na biso oyo pendant 50 ans esprit errant de la guerre et opéraka pendant 50 ans chaque 10 ans to na yango pe ba stratégie na yango ekobanda komata ndenge toza komona yango lelo
alors possibilité ya kokanga esprit oyo ezali, possibilité ya kokanga eza kosenga kaka na bato ya mayele, bato baza na bomoto, bato batalaka likambo nyonso na lisu mosusu. Ndeko nanga soki oza na bomoto na yo, oza na âme na yo, oza na âme na yo, oza na esprit na yo, na corps na yo, obana kopenser autrement ke baninga. Esengoni na tunaka, esengoni esalaka biso oza na courant epai na yo, voisin aza molili. Esengoni esalaka biso olie otondi moninga lete, esalaka biso ndenge nini? Esengoni esalaka biso nandi mokonzi ya mboka alobi ntango amonaka na este bato bazokufa alalaka te. Esali ngai pasi, esali ngai pasi. Ezala mutu moko mayele na mboka na biso ayemba nzembo moko alobi okoti mboka ozwi poste bokonzi, eske bato bakolinga yo? Esengoni oza na kaka yo moko oza malamu, baninga baza kimia te, baninga bazomona pasi. Esengo nini? Moto moko te akozala na esengo na mokili soki azali ye moko. Wana slogan na biso ya Fondation Malua. Esengo nini? Alors, deuxième possibilité ya kokanga esprit de la guerre ezali. Bato mayele tozali wapi? Bato mayele bozali wapi? Bokoki kosunga bakonzi te. Ata na makambo ya mike mike. Batango oyo tokomi. Tokomi na tango oyo mayele ya biso ese telemi. Tosala biso moko. Baposa na biso tomisalela. Toza kozela nini? Bato mayele basangana, bake na case de départ, babenda esprit wana eko faciliter ata mokonzi ya mboka. Na makambo ebele. Phénomène kuluna. Et comme il kola eloko moko esilisi bato mayele. Nzoka nde bato ba operaka na mabe. Bazo sepela ndengo wana. Bato bazo ko opérer na mabe, bazo sepela ndengo wana. Na mboka na biso toza na culture nini? Soki moninga aza na kiti wana esimbela ete. Esimbela ete a échoué po ngai ta onokoya. Yo pe tango koya baninga mosusu pe bakolinga esimbela pe yo te. Nini ezangaka? Totie moninga moko na ebonga biso nyonso totali na direction moko. Toyebaka likambo oyo moto na kati ya mokili aza éternel. Moto azalaka éternel na kati ya mabele. Po ata okufi okobota bana. Bana na yo bakobota bana mosusu. Bana oyo na pe bakobota moto za éternel. Oko tikela descendance na yo nini? Richesse nini oko tikela bango? Kaka mituka oyo ekufaka lobi na bandako etumamaka na moto pe ekweyaka. Pona nini te kotikela bana na yo boyebi? Ya kokela, ya kosala makambo autrement. Biso tozosala nyonso tout na mboka oyo tozokopie kaka. Ata ba théâtre ya bandeko na biso basalaka. Donc théâtre d'abord eza lokola eza ko vendre culture ya bino. Soki lelo tokanisa ke Rambo akufaka te po totala na film ke américain moko akoboma kisasa mobimba po totalaka lokuta wana na film. Bongo biso culture na biso toko vendre yango comment? Bato ya mayele nazobenga bino. Tosangana. Ata soki ngai pe naza mayele te. Bosangana bato ya mayele. Toke na case de départ. Tobenda esprit de la guerre oyo. Tobenda yango. Bokomona phénomène kuluna. Ekozala ndenge ezali boye te. Na lobi boye. Phénomène kuluna. Ezali les esprits méchants de la guerre. Eza milimo ya bitumba ya bokoko na biso ezali. Cérémonie nyonso soki osali yango. Ebongaka ofongoli yango pe o conclure. Lokola Mosé Laurent Désiré Kabila. Basalaka cérémonie ya conclusion te. Ya service yo wana ba esprit etikala. Yango toza komona kuluna ezali kokende de plus en plus liboso. Bandeko. Mituna oyo naza kozwa pona tina naza komibomba boye. Ya solo nazobanga te. Nazobanga te. Souci na biso eza que moto na moto esika zali amiyeba to simba na to tambola lokola batu.
lokola hymne national na biso lobaka dressons nos fronts longtemps courbés. Ils ont spirituel, ils ont physique. Non, tu as indépendance spirituelle. Tu c'est que tout ça la violence, tu as indépendance spirituelle. Tout le monde a besoin de nous, tout ça awa. Na tout n'a qu'une de komoko, tu as les automatiques sur des moutons. Tout le monde dit que sur des moutons, ma boule comme ça la mana. Tout le monde a moutons, quand on habite de kolanga. Solution oyo fati muto asala ki solution ya ciment oyo na guro. Ote, a fati kaka kana biko. Ya pesi mbongo na moto lokola yo nanga. Ingénieur asali mélange ya mabe. Siko oyo asala mabe. Eza mokambi, to eza moto asala sur terrain. Soki biso nyonso bato to sur terrain, to zui mayele, to zui bo moto na biso to tie. To zongeli bokoko na biso ya yenge zola. Bolingo pe sengo. To ozala boete. Le kuta ekota biso makasi, ekote la biso makasi, elongola bo moto. Lelo na lobela ki phénomène kuluna e bandeli wapi. Pe eza kokende wapi. Mbala ya sima na kolobela ba guerre ya grand loge. Na kolobela muke ba loge. Na kolobela penza ndenge bandeko bakenda koteka ba âme na bango. Tozo zanga bato mayele ya mboka. Tozo zanga bato po bazokende koteka ba âme na bango. Na kolobela yango. Ezalaka nini? Moto ateki âme na ye. Akomi na mwa mutuka na ye na mwa ndako na ye. Nzoka âme na yo mutu. Eza na valeur ya biloko oyo nyonso tomonaka te. Âme na yo mutu. Eza na valeur ya mituka te ya bandako te. Eza na mutu moko moyembi moko ya mayele ya mboka na biso atunaka lisese. Mokonzi moko alinga kufa lobi na kosala nini po bambula nyonso balobelaka kombo na ngai. Batu bayaki ebele ba misusu balobi tonga bandako bota bana ebele. Ngana ya nolaka boye. Omoni soki mokonzi ya mboka asali liloba, atiki maloba. Toko banda kokanisa ka ye na liloba na ye, ata sima ya bambula ebele. Toko lobaka boye. Waze kwa alobaka mbeli soki baza kosebisa yango te ebongo na kalutu. Na mitu ya bato toko bosa na muto maele yango te. Lelo na lobela ki phénomène kuluna. Lelo na lobela ki phénomène kuluna ebandaki wapi? Esalaka ndenge nini pe tokosala ndenge nini po tokanga yango. Ezalaki ngai wa bino ya be. Ndeko na bino leki na bino yaya na bino papa na bino. Nasengaka kaka boye. Batu nyonso bakufa. Bopesa ba énergie positive na moto oyo andimi makambu oyo nzoka nde ekomela bino na bandako. Maître Billy Maloua. Nasengaka kaka na batu oyo nanu baye mabele oyo te bapesa ba énergie positive pona ndeko wana. Tokuta ndimbala ya sima otikala malamu. Nzoka nde